esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bande ko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois babonye na biso pamba te nzambe alola apambola bino na ndimi ete o ezali ngonga ya babone na bosa abone na yebi ba vie koya. Merci encore une fois pamba te na senga ki na bino avant tokoma 2 ans na biso vraiment tokokisa 1000 abonnés pe na moni déjà tokokisa 1000 abonnés lobby en tout cas na lobby Dieu soit loué. Merci encore une fois la abonnés partout où vous êtes beau continuer ko s'abonner beaucoup à la décider la chaîne na bino ya Libération beau liker l'émission beau partager en tout cas beau consommer beaucoup à la décider. Merci encore une fois vraiment Nalik Makanaki na tricheur atakate. Merci na yo Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna na Australie. Merci na Kabuya l'homme puissant. Lelo to kolobani bande kolanga lelo mingi ya kolobezali. Mingi ya kolobezali na uta ko yebisa bino po bolanda kamala muteme na yebi keloko eza chaîne na Libération vraiment ezali kaka bongo bisoko ko keloko libérer tantôt bomati tantôt bokiti ezalaka makambo ya nzambe. Bande ko ngai nazali ko yebisa bino ete na Congo toza kitoko. Makambo ezo kene malamu. Tant on a dit kitoko ndeko msabi bosa kitoko na nini po congolais azobunde tumba bande kolanga po congolais lalité congolais lobby etumba oyo cesse les faits alité 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 bande kolanga Congolais lobi ne tumba oyo cesse les faisate on a bi Congo comme kitoko pambate mosalo to ko sala. Merci encore une fois Kabuya l'homme puissant et couper sa biso elengi papa Désiré Botuna maman Elisabeth Mpumba na yebisi OK et tumba oyo cesse les faisate beaucoup kanze composé par les soldats congolais par les soldats qui vivent maintenant kola kisala batuke obiso tozali na uta ko ebisa na lobi union secret salé gâteau ane ko simbate bato bayiki balobi obete ki tembe gouvernement gouvernement bimi melo kwa gouvernement zate après gouvernement za lokola avant gouvernement mona mobali azuli na mbongo bande kolanga sama azuli mbongo avai na iwana bino moko bomoni lelo onde na ebisa to komi na 230 députés go balongo F Bazaï ba plaire aujourd'hui Abina vanda ki na tchaki position bemba ye ko longa ye alobi lokola F Bazaïba boka Jésus lycée Bazaïba yanga ndeko abi lokola boka Jésus alobi tikana longa ye na ntela alonge la poste oyo F Bazaïba kao azoyebelo ko salate Moindo Nzangi abimi bololé na suka ba bololé Moindo Nzangi maintenant tu vas travailler avec des Rwandais tango de lobaï ke Moindo Nzangi aza mouton noir qu'il a mais plus c'est 49 pour que le connaît femme P4 de kolanga oko bougete na yebisa ko makambo avant na bikila mais Moindo Nzangi bolanda ndenga oganga la te makambo robert te pio ya ba Rwandais bobo ya kilelo bomoni na ngambo Franki Diongo elelo bandeko Franki Diongo elelo Franki Diongo akoyebelo kwa kosala te ngai na lobaka bobele bosolo soki na pointe mutu lisapi nanga bande kolanga mono balakisa mosapesu ka sazwa likama na pointe ka Félix dès le commencement na yebisa kabino na 2019 aujourd'hui deuxième année yango Félix ne fera rien na lobaki nzambe alingi Félix te bandeko nzambe alingi atamukete Nzamba pona ki Martin Fayulu madidi pona arriver wana mukolo Martin Fayulu azokita zana esida mukelo mumbama kasabla quoi le prophète de la nation Mvuluzi ma Paris nazaka trop sir na makambo na lobaka pe na lobby chaîne na bino Libération yango mona zalaka éveil patriotique toza ko conscientiser ko mobiliser ko sensibiliser peuple Congo pour tellement. Merci encore une fois na peuple Congo merci na bakinois. Merci Nabilo Batoto Koutela qui lobby bande kolanga nazako yebisa bino si nous avons de l'argent mais lobby bonga boyo ka to terroriser parce que to tamboli to kei to moni to sololi ma belle pesi espace conquête de la République démocratique du Congo tout est accompli comme Jésus avait dit sur la croix c'est l'accomplissement pambaten de kolanga
somo elelo na ngambo tu ezala mindele lelo ndenge na oloba baza kwese bakokota bino batu bola bapoto bokota ka bokoyebisa nga makambo na zoloba bakokota balobi ba don na Congo échanger eloko bango bakanisa ke za bongo te mabele kotoko bobenga bango botuna bango la bakisi na bango covid eloni bamoni. Moi je vous dis la vérité baloba ki nini bakopesa ba fonctionnaire bakotelemisa bango na ba banko bakotelemisa bisika nyoso. Mais laisse-moi vous dire que mabele toki et toki Congo ekotoka Congo eko changer ba donne pe bande kolanga victoire ba o besoin ki vaccin boye bakela banzoto la bele ko bongwa ni vitamine kufe kokota te. Moi je vous le confirme pena yebisi bino ba tonga la bango wana lelo nzamba changer ba donne nzambe azala Congo a changer ba donne bokoyoka la Congo bientôt malembe couvre-feu la ba ko sila parce que ba nyelo ko salate Félix coincé jusqu'au bout. Ndenge na ko yebisa bino boy Denise eko toko na libota biologique ya Félix libala ne ko kufa eko toko na yebisio famille ya papa Tshisekedi batoki saka mpoketi lelo babenga ka Félix babi yaka kende ko sukula mai moko eza kote na bango kuna Félix ayebi makambo na oloba babi soko yebi likambute na liwa ya Tshisekedi ya papa oyebi te kende ko sukula mai wana Félix ayoka la bato so tindika Félix na mai wala Félix aboy ona ko yebisa bionde ba secret bokozonka à la chaîne de Libération Félix aboy soko yebi makamute ko sukula mama nga lalia ke lolote lolo mai matanga ngate o chobo Félix aboyaka mbutu na ko yebisa bino mbutu pona nini dépense oyo Denise asala kabande konanga dépense oyo mwana mwasa na ko sala camarade cousin na yebisa ana susa Félix na yebisa bino batindi azana lokwa micro sans fil pembe na Félix akobouger ta konengala te bande konanga mutazo bomi Félix Vital Kamerhe pion ya Kagame Vital Kamerhe Iye Félix aokele koliaka mbongo négociation na Ibiza Vital Kamerhe compagnon ya mabe ateki Congo ndeko nanga ko sepela la Vital Kamerhe te congolais oazo sepela la Vital Kamerhe congolais wana zali ntoki ya ye moko ya bana na ye ya libota ya ba famille wana Vital Kamerhe mutabeta kopo bande ko nanga. Moi je fais des recherches vraiment vérifier na des chaînes de Libération na sasa balakate et il y a division totale na famille à maman Marthe na bande ko propre na famille papa Tshisekedi et yo kama kate banande ko la banga kufa il y a des cérémonies au Félix fa ke le kosala Félix a osala te polane ayebi Denise ayebi moto eko pela libala ya défi Vital Kamerhe les pacificateurs, les sacrificateurs, le tueur de la République démocratique du Congo, assassin de la République démocratique du Congo, Ndeya Kenda Kobal Sabango mariage à Boutou. Pourquoi Yaya et Denise a qui makango a Vital Kamerhe. Ce n'est pas Denise qui makango a Vital Kamerhe. Yaya Naï. Bessika Bandaro qui est à Londres. Makango a Vital Kamerhe. De Vital Kamerhe a récupéré le dossier. Félix Basiba Kabouana qui est Denise. Félix bazakite yango moni Gisèle mbota mailamu na Gisèle na mwana oboti soki Gisèle azaki première dame peut-être Félix alinga kazwa souffle mais balobi nini bakoye ko pesa ye grâce à cause de la première dame te ba pesa ye liboko ya ba Rwandais po eza cadeau la bango babalisi bango na butu bazongisi bango mama Marthe Delila ya Congo mama wana ko payer Tshisekedi azala bango na Congo eloko ko simba te Tshisekedi tia kufa la passe na motema ya trahison ya propre famille ya mwasi ya ba donc ndenge loko ya babande ko pesa papa Gizenga kisi anoki okele ko kufa. Il y a des femmes qui ont assassiné la République démocratique du Congo. Alors, Nanzela ya mwasi ndenga yoyo nzamba tindi pour la libérer Congo. Parce que Congo est bébé Nanzela ya mwasi. Congo était comme Nanzela ya mwasi. Oeza mama Marthe akele ko gumba mela Félix akinga kati et Kabila la kinga kati. Po bomona makambo bomona Nanzela na yeba pesi Félix Denise libala mbangu o moni libala couple za raconta contaté.
couple wala botala bango bilongi na bango biela ba marche ba seka ka mbebu po oya yebi ke via oya okelo sala akolesa bato musu oya nga vie za yango soki bazaka libala comment Gisèle ko bota le susu hein comment Gisèle ko bota mais c'est ka Félix que moi ko tchamu te pas Gisèle pe la côté d'ailleurs biloko bombandi zanga na kumalanga moi c'est hein mande ko langa Congo est un problème sérieux tant que tu dis baka risque nga nazo kota tant bilo bolali nazo bima pola même la bilo information vraie o est vérifiable nazo kundola ba secret professionnel hein pour danine c'est Dieu qui m'envoie pour naïbisa bilo le cambo pour Congolo téléma puis merci na ba congolais bolobi etumba o c'est le faisate nga linga ndé na ko boy pour boto que ça na plateau na la la kapongité na ya kapo lobi photo bunda c'est le faisate bande ko langa nous avons un problème ya kolongola Félix à cause de la présidente to cause de la 2023 parce qu'il y aura pas les élections baloto il faut tout ça la campagne ko boma baloterie nyonso o to zo ke Canada o te bazo sala nini balongola ka ba congolais ba pesa ka bino bokelo ko ba umbula bamboka la bango yo monika ke bolia ka be tango nombre bino bozo kene nombre la bazo kotisa nombre bino bombo ya baloto wana eza ya bien te et puis na beleli nzamba lola mokeli ya Congo lokola yo lobi ke biloko leza mabe bazo kene ko zwa biso po bango ba remplacer biso batu nyoso basala ki baloto wana bazwa te dans le lenge ya bonzambe la po eza loko bien te eza loko au crime contre l'humanité, crime contre la République démocratique du Congo. Balongo la kabiso awa, toyoka kesengo poto po biso to alanzala, bango ba ka ko remplacer biso po ba congolais bazale belete. Alors lokola to timbeli yango, to invoquer nzamba lola, Simo Kimbangu, makambo ne sanini ekatana. L'auto est kokata na mboka la biso. Batu bokendete, eza na sentiment mon côté. Tu peux partir aujourd'hui à l'États-Unis ndenge moko bien. Mais ba mema kabilo bongo te baboki bilo la Canada, baboki bilo mipiko, baboki ba yebi pourquoi ba osala bilo bongo. Ba koti c'est le système anzala. Po ba nyoko biso. Mais lokola nzamba zo fungola manini sala lola. Tala kakofoni. Ba député ba ye. Ngai na ye ko yebisa bino. Lokola bosi bokendaki. Francis Kalombo, Moïse Katumbi, Bemba Gombo, vous n'avez pas le droit. Yako tata balama tambe na bino wana na lamuka. Votre lamuka eze ya bino, ya basassin, ya bateau bosa na rapport mapping. Lamuka ya peuple est dirigé par deux personnes. Président Eli Martin Fayulu Madidi et Fumwa Bwala Yandi Kaka, mon premier mouzitu. Soki bomeki. Ah, boye biso sko tension to yedango parce que to yeto sila na bino to yebiso na bino to longa vous les députés marionnettes ba député escroc ba député aventurier tango bino moko bokende ko sala makam na bino to bandai ko yebisa ba oya biso ke attention moni lelo Eliezer oyaki musala bien eza par yo Eliezer nde biso ba ko sunga biso te ponga yo nazo telenga la bande ko langa ba ko kai pe bakangisa ngata $2000 ba pesa ngala lukate sika ko fanda. Mais les cons bino ba futele bino ba bia ba poto ba saili bino ba nini o oza mutaba bola biso soutenir ko soutenir yo et heureusement que dans akanelo kwa nzambe j'avais dénoncé na yebisa ndeko nga King Nanjili na bibukele mukolo Congo Eliezer toke makamnete akolabo te azabianga bino na simalango heureusement maloba nga na zakala ba témoin Kingali Nanjili likola podium s'occuper na boya ka la dernière énergie te mais ndeko nga Kingali ki lelo ba benge kolabo Mike Mukebai, Obundi Tumba, biso na yo ensemble. Tozo kende la ba prison. Tozo kende kolanda. Koyemba koloba tokauki mungongo. E Mike Mukebai obimi olobinga ozwi pomme kwa omilia ki pomme nde kolanga. Lotela ya pomme wana yo moko omilia ki omi FIFA ki lelo wapi yo. Jobo na mayo okomona Fayulu na se okomolo bakomba Fayulu na malamu. Non! Botanga Fayulu te. Mutola ko kuta naye akendaki atangi komba président Eli ngana ntoko na toko attention hein papa na biso yokaka encore une fois président là où tu es mon président mon papa mon tonton mon vieux que Dieu vous bénisse directeur Mwalimu Simba Makasi président na biso yokaka soki tokoloba likambo kabu ya l'homme puissant tozala kala mato ya koyoka ndeko langa il y a des problèmes sérieux au Ebomi Congo. La mort des femmes tu sais qu'il y a du Amulumba
ezaka clarté bande ko langa ya bela ka liwa clarté. Liwa clarté, famille baza ko accuser Félix. Alors Félix tanga ko mokonzi, nzambe na likola boy mokile boy, famille eza divisée. Alors le ko la makambo eza divisé. Qu'est-ce que Félix a resala pa batela ki bokonzi wana? O eza ya katanga tanga. Félix azo teka biso. Félix a nelo ko resala te. Na uta ko bisa bilo ba ujana ba kuluner ba ono so ba okanga ba komisa ba soldat bo boyaki. Pourquoi ils ont ça la bongo? Parce que Kabila a télémé na sommet. Ndenge la uta ko bisa bino. Pourquoi makambo ils ont ça la bongo? C'est parce que mboka la biso et koti sous malédiction. Yangwana senga ka spiritualité. Alors merci encore une fois la bakinois. Merci encore une fois la bakongomani. Merci encore une fois partout où tu as conscience. Este d'être soit na bilo bandeko. Kotele mamiko na mikolo bandeko nanga et loko mindele balinga basala ba osalate. Yango dans le baké. O eza chanson fétiche. Papa ngonda tikela ki biso nzembo. Ya etumba. Lelo peto na nzembo etumba. Ndenge la lia la tondisa mine sengo pointe na moni makambo to bandeko luka yango yeye. Et sengo langeza li poli poto na bingambi mibale. Oyo balobi ete la fin de toute chose. Tant on a la fin de toute chose, mutata moko tunenga eko umelanga bité et umelaka. Jésus viendra bientôt. Mais Jésus yaka. Tant muta changé, banda ko sala mabe, aboy, akoy mutu malam. Yeso yana bomboy nae. Eko makama molimo, il faut ko yeba molimo. Yango na zo yebisa ba mama ja, assalamu alaikum na ba musulman nga. Tombonga ba mama ya moto mojali ba mama fondation c'est du Congo. Merci encore une fois la maman Koimpumba Elisabeth. Merci encore une fois la bande Kolanga. Na ebisi bino ke to ali malamu pe la nzela ya malamu. Hein? Nestor Jackson Lungu toza bien de Konangai. Ba bolinga Congo toza bien. Hein? Ba maman Célestine toza tanga la ko ebisa bino na lobi toza bien. Et puis to lobby boko mona nini oyo ko salama. To bandi bongo po ani po to lobi sikoyo. Toza kokota ba o ba bimi na mutu ba o tokela kati place de ce koya le 28 chanson fétiche yango kabuya l'homme plus ça pesa ngata pour la comme la souka Itumba c'est les faisalités Bitumba faisalités c'est les faisalités Toyinio et Chilombo O talandenge yo komizoba Oh lele Oh chilombo talandenge yo komizoba Oh ala tu congolais tomata chilombo talandenge yo komizoba Toboyo e Félix Alléluia Na Congo na biso Bolimo tango zo kaboye invoquer ancêtre na yo yebisa mfulusi posa motema na yo faisalité c'est les faisalité biso to telemi pona mboka la biso oh zali entraînement le 28 Itumba ya Congo c'est les faisalité alléluia na président Eli c'est les faisalité tobo yango. Pas d'élection en 2023. Chilombo doit quitter notre pays. Eh boy. Eh boy. Oh, les soldats, s'il vous plaît. Ce sont des soldats au Bazako Yemba, na parade. Ma fâché, na Est à Congo. Balobi Bitumba, oh, c'est les faits. Ceux qui sont soldats, lobi, c'est les faits. Yo, si quoi, civil. Au Colombie, c'est les faits pourquoi? Balobi Bango, Bazako liguer la faillule à présent la Bango. Babomi Bango, na parade. Ba soldats congolais na Est à Mboka. Bazako Yemba. Balobi Chilomba Tekimbo. Yango Toloba qui est Sengola Biso Yangoala. Oh, talandenge yo teki Congo. Oh, talandenge yo teki Congo. Oh, lelo. Oh, Chilombo yo talandenge yo teki Congo. Oh, lelo. Oh, Chilombo talandenge yo bumimboka.
Otalandenge yo komizoba. Talandenge yo sili mayele. Alléluia. Congo victoire. Notre beau pays. Tozo Kenele Tumba. Tozo Bunda Pona Congo. Allez, le 28 c'est la fin de toutes choses. Ou les Rwandais, ou c'est les Français. Talandenge yo komikizengi. Merci Kabuya l'homme puissant TV Zangonga bande kolanga na ABC binoke wane zali ba soldat tango ba koyemba balobi océan to kotindela yo poyo ozali mwasi oyo moko ba benginga na kombo moko boye na yoki yango te parce que Swahili wale zaki makasi mende komoko na suka lobi oza Jeanne d'Arc na biso ebele baso mono lokwa monta liboma oza mama ki pavita oza Simo ki mbango ozali mama Marie ozali mwasi ya nguya ozali Rite ozali Deborah ba pesinga ba kombo nyoso na lobi na zwi yango nazwi yango pona nini etumbo to kosala ndekolanga eza po yo na ngato bika po bana na biso lobi ba condamner biso te alors tango bato basinyaka rangenda pona mboka na bango yo kolala te tango zifweni ba soldat ba telemi tozalaka na bango balobi etumba ya fayulu cessez les faits ate et bongo yo président Eli okotia cessez les faits pourquoi et bongo yo président Eli okolemba pourquoi tango ba soldat congolais batelemi président Eli mboka oyo koyokisa yango sonité tu as le temps ya ko se temps tweet et ça bien mais boy vibrer loba pour bisonio soba militant nous sommes derrière toi ba boy chilombo c'est ça des soldats ba boy chilombo balobi biso toyema moseya tianzembo la biso yemba la biso elongo esengo na yokaki na butu na lobi nzambe ayebi pourquoi on sait la biso makambo peuple congolais na pesi bino histoire vraie à Félix pourquoi ko sale le côté parce que Félix a les droits lelo ndenge Félix azana motema na ye ba on a Denise Baleza akate ezali libala o ba balisa ye na ba Rwandais donc ba yini ya Congo ba pesi Félix mwasi munguna po asala biso mabe mwasi ya Félix ezaka Joseph yango ba continuer ko bota et puis ba bombaté Félix n'a pas honte ya ko bota la nan pour na président de la République boyebi ata muluba qui se respecte ou azala ba sebele mais les maintenant homme du peuple homme d'état azalelo les garants de la nation vine quand même ko za les talibans bongoté parce que il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Alors, ngai naza koyebisa batu. Tokoki ko permettre te batu ba siama na Congo. Quand je vous dis Bokila Lokondo est femme P4. Félix makila ya monoko to aider to bengana ye. To aider ye akende l'exil. Akene kufanda. Pambate moi nanaye opa mime na Qatar moko ya problème Denise Rossel ngo fa pour Félix akende ko présenter moi nana loko chrétien na ye ayebisi bato bambongo nanga parce que talande ba ko sala Félix yango bayebisi babi ko pesa mbongo ne pa mindele te mindele baliaka bambongo bato kende sikoyo na bazi na banini akomi ko kende ko tika bambongo ko coopérer amemi siko ndenge ba mona otambola mwana aza ko tambwisa ye pona ko laksa héritier nanga mais siko ça va tourner pour ma cambo ezebele mais TV zangonga babelanga na suka pour ma cambo so akitoko ezolanda que Dieu vous bénisse on a yebisi bino za histoire vraie o ezolekela mutu oyo aza béton pourquoi béton parce que makambo yango soko sepela la chaîne na libération like l'émission banda ko bomba ka to kubianza tindela bande ko nawo to sungana komba la biso yelengi temps de la libération bozong sabato simate peuple akei basoda bayoki mongongo batelemi balobi tumba oyo cesser les faits ate bongo yoko cesser les faits poane yoza na mwa difo kanga mtema poane ngana lobby est-ce que na banki yoko bangani po yozo tinda kaka merci encore une fois na équipe technique na biso o bandimi o pelelo to aka na terrain lobby pe to ko kende mais bisika to ko kende nzambe kaka yebi nzambe kaka yebi vraiment ba de quoi de pese kaka ndenge bino mo bolobi bo cesser les faits bo cesser parce que bozala bino. Merci Nakabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci à notre corps de la terre d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci à Pape Dieu directeur à recherche stratégique et merci à Sango Mokondi Parabe Miso Babiso et pourquoi pas mon ami de tous les temps du Lolo soit. Merci encore une fois Nayo Nzambe Abombabino. Dali pasalanga ino ya CNT live ba pour amenta ngola no bondia botarde bono itina remise ko yela bino mamour d'angola la mokitena Florence Batondo bido kotoka oza esengo pambate komba ekomi
Odombo, que Dieu vous bénisse dans ce CDP. Puis sur le derrière. Et tumbana odo, c'est les faisalités. Et tumbana odon, c'est les faisalités. Et tumbana barwande, c'est les faisalités. Ou français, ou si ce n'est pas les Rwandais, donc c'est les Français. Il y a un autre le 28. Courage na bino nyoso. Nzambe alola apambola bino. Maboko le kolo pour na koloba ete elonga epese mele biso et certes na ba Congolais nyoso. Que Dieu vous bénisse. Bye.